chef d'état dans moni qui est trop c'est trop ici va mon séminaire on a nga mon as ministre tout le secteur en tout cas peuple d'abord à se retrouver dans secteur na bata diaspora bazozela fufunde kita bazozela dola. Merci de nous rester fidèles sur Tard de Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Avis du public. Alors, comme vous le savez, tous les jours, je reçois pour vous des acteurs politiques, des analystes. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous M. Moïse Louis. Avec lui, nous allons devoir parler sur quelques points d'actualité. Je vous signale qu'il est journaliste, il est analyste politique. On doit aussi signaler que c'est lui, le manager de Tard de Télévision. Nous allons parler sur la déclaration de Adolphe Mouzitou. Nous allons parler sur social yaba congolais. Nous allons parler sur l'amouka asenye telemba moupe ba retirer ba candidat na bango mwana mboka mboka mbote madame Estine Fataki mbote na bande ko balandi pense au bazola na biso en net moment partout dans le monde à travers chaîne na bino à télévision Tard de Télévision une chaîne que tous allez couper ça ba éloge parce que depuis bozali na Kinshasa tout va comme on a vraiment yango soki invitation les allez pour na servir ba imboka tout ça ko hésiter ti eza musa na biso za partenariat to signer na peuple ya koya ya ko pesa bango évolution sur l'actualité de l'ère en tout cas très flatté les sous madame Estine Rosana au plateau mon avis du public pour na discuter na likambo itali ba si jo bangeli biso lelo ozo confirmer que za mwana mboka père et de mère. Alors, sans plus tarder, Nalindi doit aborder déjà question de Libousou Adolphe Mouzitou. Oui, très bien, madame Estine Fataki. Je pense que pour commencer, c'est Gélina Pessaba éloge, comme je fais tout à l'heure. J'ai toujours un souci à Sunga Pepe, à Lobela, intérêt général du peuple congolais. Là, je pense à son excellence Didier Boudimbo Azali, ministre Anabiso ya hydrocarbures, ministre Oyo, Asilali Kokutana, vraiment, na expert et logistique, il y a compagnie Nabiso, il y a CEP Congo, na situation déplorable, bande Kobaonek, au monde, on a la situation, un ministre à laquelle bango était essayé discours c'est plus dans la norme internationale et puis tout le monde comment est-ce que chargé na bango monsieur Joseph ou la logistique a bien qui n'a essayé soit bah c'est pas là qui n'a les mêmes mona l'oreille au moins moka Didier Boudi Boazali nango depuis le ministre titulaire na tata service ou après mission na libana ya moka en tout cas tout ça copé ça éloge mingi et puis de deux to global sous na madame Fifi Masuka saini o na lobakango na ba passage na nganyos so ya ba émission ezate koleka ko ça qui diale le c'est parce que tout le monde a intérêt au moins moi si on a zaina excusez-moi ou madame on a zaina maman Fifi Masuka saini gouverneur par intérimaire tout le monde qui moko moi lundi comment est-ce que un qui équipe mobimba délégation il y a programme national il y a lutte contre le paludisme donc moi maman na biso Fifi Masuka c'est ba tu vas comprendre mais ça mingi na moi maman biso Fifi Masuka parce que c'est une grande dame elle a ko travailler na intérêt à ba congolais to bi paludisme ndenge des resarta biso na kati qui ça mais madame a CPLA qui vraiment qu'on lancer travaux qu'on lancer opération mon lundi et puis ils ont quitté ta tête na face pays ministre provincial de la santé publique et le moment auto copé ça éloge na madame Fifi Masuka Saini pour nous on a une question pardon moi mboka le lobby Kambuya maman Fifi on a j'aimerais poser une question il y a mouillé Jésus Denini en fait maman Fifi a remplacé comment en fait je ne suis pas décideur dans la situation en province na biso là mais ba congolais manso baza Hollande na Kinshasa ali a sur invitation pays à IGF on a ba travaux surtout na ba enquête ou ebaki masolo et betamaki par rapport à ba détournement par rapport à la création de ba compte fictif et le maki un peu de partout de comiège à la kisaki mbokasinae à kokita na Kinshasa pour na ko répondre à l'invitation au IGF à ça là qui pour un dernier rapport au dernier rapport final mais ba tebele baza ko critiquer baza ko comment est-ce qu'on a moni bande comme tous baza ko partager on ba forum ebele il est là depuis plus ou moins 5 à 6 mois depuis Azali Bako qui peut être moi je me dis non, les choses avancent. Il y a une instruction, Azali, la manière de faire les choses. On a une entreprise publique, les lots, so banga bangana, basi baché, intérim, et pas batumuzusu. Tu vois que ça là, eza ebele. Je ne pense pas, dans souci oyo, chef de l'État, Azali nango ya l'État des droits, na vision Azali nango de Korisha Mouyes Barotika, pour faire des saïka wana. Non, peuple congolais, a koye noir sur blanc, rapport wana, je pense que Bino Bapandisango, et puis médias
nyonso ekozwa rapport à IGF koyeba soki maema sur le rapport na ndeko muyes azali maboko pembe to azali la même mise dans la pâte ndenge bana kota du français balobaka. En fait na information toza nango ndeko Richard Muyes akosi la bel et bien ya ko beta tête na bande ko IGF et puis singé bato ba retenir soki ndeko Muyes akozala maboko pembe akozonga solo na province na e bakoba na ko travailler na madame Fifi autre koloba ekozala pe eloko moko ya malamu soka kozala bongo te. Est-ce que ba travailler sous comme il faut? Mais pour l'animité motoza kopelate il faut koyeba que madame ngana nga kolobela mingi ba institution nga kolobela mingi ba valeur likama moto ko matate parce que madame Fifi azali ko sala la continuité ya programme ya gouvernement provincial bazali ko kamba biloko mama Fifi azali ko sala ezali biloko te créer na mutu ezali biloko ya programme ezali qui prévu ba ça tango ndeko Muyes koyeba na kozonga entre guillemets soki ya kozonga soki rapport ekozala ba koyeba na kotala akomi wapi na ba projet ngonde bazalaki et puis en fait ba continuer eza mosala ya l'état ko fanda te lokwa ndeko Muyes ali boy mama Fifi Masuka afanda kanga maboko te nazali moto intérimaire non aza ko avancer soki ya kozonga ba ko travailler avec beaucoup d'amour avec sincérité ya union sacrée pour na avancement ya province ya là-bas et de deux soki ndeko Muyes ya kozonga te sengi ko ba ke tokotala soki kozala choix ya mokonzi ya mboka ya ko confirmer mama Fifi Masuka saini pour ne ko dépendre na chef de l'état ya ko confirmer to pe ya ko organiser les élections mais ceux qui organiser les élections vous akana province wana te et sengi ko tala ba province msoupezo li moi ba kokoso ndakisa je prends peut-être Congo central isu soupe ba tozela ramakamu ndakisa côté ya Maidobe kasa ipe côté kuna ndeko ngani wazala qui déçu maweza tout là to koyeba nini kotala si y aura les élections ba continuer ba ko décider en fait voilà moi makanisio toute information oui ko ça ba tozo na biso par rapport à la situation ya provinciale là. Merci beaucoup. Déclaration il y a Mozito analyse. Ali grand leader que je dois du respect Ebele sur le plan politique et puis Azali notre ancien premier ministre ya mboka na biso Congo démocratique analyse nanga ezali très simple maman na ba média moi mingi na tangiye ponga na landi ye moko te na tangiye na ba média photo loba yango ndenga kolobela likambo etali ndenge ba média kolobela makambo yo ndeko Adolphe Muzito asili koloba na likambo etali combat na bango ezali ko viser monsieur Félix Tshisekedi était président de la République mais comment na bango ezali ko viser ba idée ou ezali ba idée mauvaise selon il a souligné ba idée mauvaise na kati ya tête de notre pays ngana lingai ki ndeko atali sabiso noir sur blanc ba idée ya mabe lokola nini ba idée mabe lokola nini parce que au sengeli ko yeba ke avant ta kotonganda kutobanda ka bongo lelo to bengi moi koki moi schéma et puis to kei na construction alikambo chef de l'état tangoza ko ya batebe bazolo balaka ki abosala bo idée à moi ce ndeko Adolphe Muzito ça ko lobela quand il promet batebe bazalo ba azo promettre azo réaliser mais moi je suis en train de vous dire que biloko ebele chef de l'état ka ki batu azana ko réaliser yango et batwane ebele babandaki ko ganga siwo to ko mona bango suna ba médiaté pour parler des babilo bandeko loba alaka ki boatika ki azako yate ndaki ça je prends le cas dans les réseaux sociaux non natali si mokasi o faire ça zali ko sala wana médiata moko international za ko lobela biso wa ezaba media ya kotanga olakisa efficacité au faire des cinémas zali ko sala tango zaki ba ko boma bandeko na biso ba masaka zaki na ba téléphone na biso nyonso wa o matika ka boekale o matika ka komona bato ya mauvaise foi bato batonda balinga kana sima babilo wani zo salama mais lelo moni sikoyo par des zo sa musala ngana za ko reprocher ndeko moka ko mela ngana tweet na ngayo ba image wana to za ba chrétien tout consort na bisa ki ndeko ngana za ko pesa félicitation longo na FRDC la police na biso tango ba image ba ndeko na ba téléphone na biso yo ebisa ki bato wana te ke to za ba religion bango bakataki bandeko na biso mutu biso kutu fara de ça za ko kata za ko boma bango de parce que bazo luka ba boma pour fara de ça za ko beta bango penande ba coup de balle bisike sengeli kozwa parce que bato wana ba nyokoli esa na biso nakanga parenthèse nazo ngana kambotali ndeko Adolphe Muzito boum bato ba yebi moko o ya zali et puis ba propos na mingi ya tenaka ngana benga ngo za ba propos moko raté za ba propos moko raté parce que ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali moto c'est un injure propos un acteur politique. Quand je dis les propos ratés, raté ce n'est pas une insulte. Kenye na dictionnaire ota la raté, c'est-à-dire ba sortie médiatique na aza ota la yango te tam souvent le bango na média. Ozo yeb sa moto azali na ba idée zaïba. Ya lobby wana oza inciter indirectement. Inciter indirectement c'est-à-dire sortie médiatique raté et lobby insulte te na ko s'expliquer. C'est-à-dire esengela ki acha maloba o esengeli tam suko loba ndi batu musu baloba ki ba promesse à chef de l'état ezali non réalisable. Tu vois par exemple, la qui ça ne va tout nous promesse de l'état ils allaient non réalisable si qu'on a qui ba
ndeko aye na idée ya kofani c'est état de droit ozo comprendre na robaki eza raté parce que bazo mona comment est-ce que lelo oyo attendre ko ici nos problème na ministre Songolo Pakala justice au sa musana bien que to fani na noté ne balbaka la justice lève une nation bato baza ko mona baza ko mona comment est-ce que mokonzi mboka o parce que bato ba retenir ngo a outi sou ko instruire ba ministre na biso ba outi sou séminaire moko apona kombo ya social ya peuple congolais et ça peka ka ba idée ya mabe ko yebisa bande ko wana ke te biso aki na mission ko travailler pour na peuple ngongeza ko kende bokende iluka na parce que souci nyonso ya ko travailler na intérêt ya chef de l'état nyonso wana social ya peuple congolais ezali toujours ba makanisi ya mabe muto soka ye abanze te bana na biso na ba ujana ebele bana ba soda bazaki ebele batanga kate mais ça la mandé c'est ça le tam naza ko tangela biloko naza ko tangela biloko oyo ezali misusu ezali réalisable misusu ezali en cours madame na loko zwana kisa la gratuité de l'enseignement il y a des écoles publiques ya l'état oyo futa kambongo te mais il y a d'autres écoles oyo na CCC baza ko sala donc pona projet wana ezala na réussite totale te yango bilo na biso OK ba idée to fandaki awa na régime ya kala bazaki na pouvoir balakaki biso ko ba construction ba 1000 écoles oza ko comprendre par an balakaki biso makambo belé mais to tsika ko mona peli kama kaze ezali kambuté le chef de l'état actuel aya abeta ezali kambu eza depuis la constitution na biso mais vous voyez quand même moi je me dis ce bato bi gratuité simité voyez quand même la volonté politique ya moto aye en exercice ko arbitre ba nesengeli ba kenda kela sofele eza makanisi ya mabe selon maman Estine Fataki ya on a lobé ça ba sortie médiatique raté moto aye atalité ba tebele ba kangama na prison centrale na makala ba leader politique ndakisa ye moko mwana mboka def mundistu o na kopesa mbote en passant bisika ko landa biso ba tuana nyoso bazaki arrêté illégalement ndeko tiseke da bandite te ba tuana sengeli ba bima eza makanisi bika ya mabe beti pelissimo de salibo to lande le chef de l'état ye moko ndeko Félix Antoine Tshisekedi de le début à proposition à moi na Noël Chani chef de l'état yebisango ba sénateur yebisango public que ça n'a pas de sens et là ko muta makanisme ba ngako ba te bana moko nazo senga na bino bo appuyer idée à Noël Chani parce que ngamo na zappé de père et de mère tout et tout vous voyez quand même pour na citer le cas ba idée ya muke wana et que l'axake Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na ba pensée ba idée ya malamu ko lota nga ba kaso linga ko sala le Congo un pays comme l'Allemagne ezabo solo Mexico mboka na biso zaki na train banda pendant 50 ans ba ko bongisa ka mboka na biso na secteur nyonso wana te dans moins de 5 ans 18 ans coup ba bongisi te mboka ndenge zali 61 ans après secteur na biso nyonso za bafoué éducation secteur na biso justice zaki mabe secteur na biso na ko ba ya communication makambo ebele zaki toujours par terre transport na biso na parlons pas banzela na parlons pas ndekwaye likanisa basoto mouton bien que batubeli bazoba solo na tangelo madame na kosi ça t'a pas duplicateur et banexi na suka na ba penser la question la biso oui na ba penser par rapport ya likambo oyo lobi ba ko combattre makanisi ya mabe ya monga na biso que bon et ça point de vue naï c'est ça la démocratie ngape na lobby était ils allaient sortir médiatiquement quoi ils allaient nango na place té parce que bato même diaspora mais là comment la lobby va soutenir parce que ça moi na mboka c'est ce que je dis yango tengi ko yeba ke au moins tant biso ba yi politique to ya ka boitan ba yi politique ba ya na ba nzela ya télévision maman Estine Fataki et sengi basa na ba bureau na bango politique et ba bureau na bango ya communication et sengeli batalaka au lobby nini moko tozo ka attaquer te pona ko chike wana to ko attaquer te ba ida mabe mais to soutenir azali mwana mboka muta ko yebisanga ne ka Adolphe Muzito ne ko Martin Fayulu ba ko soutenir de ko Félix Antoine Tshisekedi le monde na nini ba to ba non c'est blanc et l'autre côté est-ce que tu soutenir rien ni parce que ils a critique la critique ils nyonso ozomona mamuzo le kana seni te ba ko senga ti ba mupe ba bimana makambo wana mboka eza ko kende so tant ba ko senga ba mupe ba kina makambo wana si maintenant likambo ye ko zonga suka élection mo ezate to kina recensement ba ko ba isusuni mboka eza ko avancer ngana ko senga na ba peut-être le pourquoi ba zo senga ki ba mupe ba eza ko banga mapona mi maman Estine Fataki eza ko banga ba élection biso tozoli qui na bureau ba kosala wana ya seni il y aura les membres de la majorité ba kozana membre peu opposition to komona confession religieuse oh déjà ne to kosala émission bo bazali kuna na donc mboka eza kotambola bandeko baza kolala ndenge tozoloba togangi nde tozala soki lobi toye lisusu na vie du public awa okoyoka na koyebi biso madame tala candidat yeyo ya seni tala yeyo boyeboye tobandi su kodécortiquer les choses avancent tokokende mboka eza na posa ya développement nango toza na posa mboka oyo tokóma kovivre lokola allemand ndenge ye moko mokonzi ya mboka alobaki na biso voilà ce que je peux développer par rapport à cette question. Ok, sans plus tarder, j'aimerais déjà poser ma deuxième question. 13 millions de dollars a été détourné na baba officier na biso faki kinina est de pays votre analyse ba tutango tolobaka ndeko mbuya lingaka mingi ko défendre ndeko mbuya lingaka mingi non système tant chef d'état baki azana souci na début à pouvoir na ye
il a déboulonner. Il a promis, il va déboulonner les systèmes. Et puis, il va permettre à l'État de bec rouge, à utiliser. Moi, je me dis, comment est-ce que Bato Batali, Batindi Bino na front, Bato Bakei ko bundela ekolo. Mon son na bango ekei pour encouragement na bango. Et belé wana bazo risquer ba vinde batikali yao. Ba famille na bango eza ndenge nini. Batineli bango moi quelque chose de ça le kola encouragement na bango ba continuer pour na bango ba benga na monguna na za koni kola ba ndeko na biso. Et il y a un groupe d'individus au bafandi ba sepeli tete to détourner mon. Makanisa mabe yangwana. Yangona ibisaki mutu mususu na tweet. Sengeli batunga na ngana kenaka mingi na beta rebele kana tweet nga. Na isaki mutu mususu par rapport à ba nomination. Oui, ceux qui ba oyi ba mukonzi za la pona nini. Parce que peut-être non, et c'est ce que ceux qui bazo iba mokonzi parce que détournement les abongo ya président Félix Antoine Tshisekedi dit le moté. Non, la personne par exemple. Et tant aux autres il y a on appelle ça répondre les abongo ya mokonzi te aux aïe pour le parce que awa ezali kambu ya fond ezali gouvernement de Abimisi Mbongo atindi yango pona bat bazali na front eza ko mokonzi moloté sama le kon était chef de l'état le président ya sénat ezali gouvernement bato ba ko zolongola ala baka ofuta maté je ne pense pas eza esprit wana bazala nango banda kala esprit wana ya mabe au chef de l'état baki ya ko déboulonner système bato belé bazo comprendre que il va déboulonner le système ala ba nation ba nomination et belé na armée tant qu'on a nomination parce que et belé faut pas qu'il y ait un lavage de cerveau les kamouya détournement les kamouya kanyaka les kamouya bukoyi babu bazana mona na makila c'est dans les vins c'est leur vie quotidienne bah si si on a noté na ko parce qu'on a battu belé tant qu'on a ça soit nomination na ba bilongi ya sikaye koya otala omoni tala kutuboye bandeko na ye tala bo non mais tant qu'on a ça la confiance na bato bazala qui de ba pesi bino confiance buke ne bo sala. Résultat. Alors moi je vais proposer na bakonzi amboka batu andenge wana esengeli kozwa bango esika na bango eyebani bakende bazuna mbano na bango bakiko sa pepe pe mbongo wana esengeli monana mbongo wana soki monani te esengeli batu wana bazwa peine na bango longe longo bani ezali kitoko tozaka kopesa lokumu ya mboka te bakani déjà 9 officiers yango na lobby madame mbela yango na lobby donc kokanga bango za kakate l'état oyo tozana ngo ya lelo eza l'état o te tomonaki ya mikolo mileki lelo ezali amande pe na yo ezali eloko osalaki ozana mbado na yo amande na yo kofuta engana lobaka toujours na l'état na biso na lobaka toujours na l'état na biso esengeli pete bayebana ko ndeko Moïse par exemple a détourné ndeko Moïse azali ministre a détourné ta musu songolo 5 millions na lobité na pesi exemple na nga na bota ma kombo ya bato po ekoma acharnement na kombo na tani kombo na nga na détourné par exemple $5,000 ba naza ministre ya songolo pakala l'état tango akanyi ce qui va coûter la flagrance. Et c'est ce kotala na compte nanga qu'est-ce que j'ai? Et c'est kotala l'immédiat na zana nini. Sur les 5,000 na zana on a 2,000. Bo pia tolinga soki no les 2,000 wana ezongi no na kesi yango ya l'état. Oui, tika ne ke de bon. Yo kama kanisi wana la proposition na pesa ka. C'est une proposition. Na banza telo ko na kolekisa mo pepa ya député moko na sola kana epé moi mingi honorable Jean-Pierre Safari na kopesa ye vraiment aza kolanda biso de quelqu'un. Je propose que tant ndabu bakuti yo bache na l'état et baye kotala siko na ba bien oyo ndeko mbuya azali nango mutuka soki eza mutuka ya l'état te azali na école ndeko mbuya aza na bandako ba immeuble bake ba saisir yango bachango ata en vente aux enchères po ba récupérer mbongo wana na banza madame ata bato bako travailler na bisika ya l'état $100 oyo akobanga kozwa na ndenge ya COP soki bandi osala eloko. D'accord, monsieur Moïse Mbouyi. Alors, sans plus tarder, nous aussi, le campo est social, il y a pas congolais. Vraiment, social, il y a congolais, c'est vraiment bien, tout ça stable. Madame, si le lobby social va congolais est stable, ko bimananga ta mususu awape bande ko ba ko reprocher nga ebelo ba papa solution papa social ko sa ki na émission ya lelo. Alors, esengeli ko ba ke mboko na biso makamutu ezaki dans le chaos. Ba bomeli biso o ezali entreprise publique ba bomeli biso o ezali biloko oyo ya ezaki ba l'état to baki akala ba orgaman to baki biloko esunga bato na kolia ba boma yango pona ko créer biloko ya ba privé pona un groupe des individus ba sepelaka ezwaki bango pétant. Alors biloko wana nyonso siko l'état a commis na incapacité parce que bato be bazolo ba surtout plus biloko ba derrière alimentaire l'état azana eloko te mais azoyi sabato wana bakita biloko ba kosa ndeni l'état wana ya biso azalaki na biloko wana nyonso soki ba pillage te soki bato amuté amabete ba bomaka ba biloko wana po basala ba biloko na bango aujourd'hui tozonga ko zana ba situation haute mais sika eloko za ko permettre ezali que likambo ngana yebisa oni nazawa ezana maïs esi ebota wana ya kosakana te kutu tosala ba reportage pona kolbake misusu ekomi kobeba
ndeko dos ndomba sikuta za kamuto alamuka akita tina lie tozala na ye na compagnie akita tina lie wana tozwa ba vidéo na lekisa ngo na ba émission na ngai kolo ba biloko tala ndenge komi wana tout ça to binga ngoni. Le président de la République, Azam Moutouté, Otoroï Kochaye, Arabanakolandela, qui secteur na secteur, oui, c'est lui le père de la nation. Il y a Zali garant un bon fonctionnement à Bazito. Mais tous allez na, Moutounan, na secteur na ye, madame. N'est-ce pas Bilouka Milona, tous allez na ministre tutelle de l'agriculture. Et c'est bien, on a dit que chef d'État dans Monique est trop, c'est trop, et puis on a séminaire, on a un ministre, tout le secteur na en tout cas, peuple d'abord à se retrouver. Dans secteur à transport, tout collé dans les sous-soutés, dans secteur à ni. Ngana go senga na bandeko, o ya biso, basa ko la social, parce que, ba Congolais mani, bandeko diaspora, social na bango ezate likambo ya justice social na moza likambo ya transporter social na moza likambo ya gratuité social na bango ezali likambo te ya rabaissement ya ba prix ya ba avion ya passeport wana eza social na bango te ba congolais na ba diaspora bazozela fufunde kita bazozela dollar ne c'est ce que je dis dans tout temps l'union sont des importants mais quelques secteurs n'attendent déjà il y a des avancements mais peuple congolais a zonona te il y a qu'à péter non na so oyebisa madame le passeport ezalaki luxe na mboka na biso à l'époque. Je connais pour voyager dans moi vitesse au foot à 270-300$. Mais aux journalistes, je ne vais pas citer des prix Keneka Kana. Tango, Atabatozoluba. Rabaissement, ça a mis à combien? Même s'il y a $10, et qui quand même. Même s'il y a $5, et qui quand même. Tout le monde a quand même cette volonté-là. Cette volonté-là, ils allaient vraiment quelque chose à applaudir. Tractation, Nabiso et Komi Pembeni. likambo social ya libumu congolais na koloba likambo ya congolais soki ezana eloko oyo kanga eloko nazoyebisa o retourna nga ngoma mestine soki ezana eloko oyo le président de la République en exercice akoki ko échouer te na manana ye to ko ko simba te kanga yango vidéo na nazobandela o ko simba te ezali likambo kaka au social à Congolais, Félix Tshisekedi Antoine, yali boum, non, bien social à Congolais. Na mandaka otoza, so qui a longi en moté, au Goyawa, au Ypsaman de Gombu, mandé Sili, social à Congolais. Vidéo ça. Je suis sûr et certain à du président. Très bien, très bien. Et puis tu vas critiquer. Nassima Mamnaza Koloba, Nassima Mamnaza Koloba, vidéo ça au bon moment, et Koko Tanaba YouTube. Je reviendrai ici au Ypsaman Madame et Sili. Nazabuna argument au plus à côté. Que non, et comment quitter pour Naboué, parce que je connais la détermination. Il y a papa Otozaï na pouvoir, je connais performance il y a négocia maluko une équipe na mobimba ndenge ba outil séminaire wana en tout cas des semaines les évoluer tu rejoins zela na budget na nous session parlementaire il y a budget septembre bon mon augmentation parce que ba ba gangi na réserve des chances dans la réserve monnaie na biso et combien belé mais tu reyo quel côté tu outil na combien de milliards il y a budget na biso mais tu reyo quand même na session parlementaire je dis vraiment merci beaucoup maman Esti mot de la fin. Mot de la fin, Nazali, merci Nayo par rapport à l'émission. Merci na batutu ba pesa rabiso confiance. Nazali I2PST, batubeli ba kongo komelanga en privé. Nazali la Mukate, Nazali membre il y a FCCPT, Nazali journaliste. Journaliste ou Nazali comprendre vision et chef de l'État, peut quoi accompagner, point bas. Et quand je viens ici à Mangana plateau, na yo ozako ya Mangana casquette ya journaliste était, ozako ya Mangana casquette ya analyste politique indépendant, ou nazaïti qui ya chef de l'État politique et social nae parce que makanisi nanga et otambola de père na mokonzamboka, tika totambola elongo. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Terre de Télévision. Et je dis aussi un grand merci à l'équipe technique pour ces belles